Pour la famille, c'est encore moi la vôtre Miss de Miss Tanya alors Moukoko. La zone sous pour la recette de Monsieur Asika. Pour les facile à réaliser. Les épinards, na makayabu, na mayebu. Auto bengi champignons. Facile. Et les ébélé bayebi ango. Recette les appels na bande comme sous bayebité. Donc tous wana pour nous partager toujours la recette na biso pour sunga bande ko ébélé. Voilà la recette na biso tous na pour ça ya épinards. Épinards ya biso les a fraîche. Yo ko ça lango. Au ça il y a surgelé, c'est pas aussi grave. Il y a pour ça il y a makayabu nangai on a là ici na mai très bien là na longo vraiment mungwa et tikali na mungwa mukie comme ça poisson salé et ça makayabu tout na pour ça il y a matungulu na biso piment vert na biso tout na pour ça tomate fraîche tout na pour ça il y a auto bengi poivron vert tout na pour ça il y a feuille na biso tout na pour ça il y a jumbo na biso o eko ça là il y a original na ya poulet. Nous avons posé ail na biso, gousse d'ail, na temi balé. Nous avons posé ceboulette zandembi et puis mushroom otobengi, champignon otobengi, mayebo. Mayebo cause à n'importe quel mayebo. En tout cas, ils a bien au salayango. Si on met qui recette ya miss de miss au robimsa recette vraiment ya kitoko. Tout ça nous mions sont ensemble. Ils a vraiment kitoko makas. To continuer, to bandi. Merci beaucoup. Oui, nabiso na moto, tozaki pe pour ça oui la nationalité, excusez-moi. Oui, nabiso yango toche na poil nabiso, na kikalo nabiso. Tozo banda déjà na kokalinga ou eza makayabu nabiso la famille. Voilà maboko na faut aux ala sûr que osokola ki maboko na bien maman papa. Bandi kokalinga makayabu nabiso. Ukanya makayabu ukanyama ne ukanyama kitu makasi na kasi tena ukanyama juste de comme adoré quand c'est clair après c'est le. Voilà la famille makayabu na biso ndenge tokalingi yango yo tolinga kezala doré mais ekauki makasi te mais eza juste doré du coup toche oui na biso na moto tozo samba mon sauce na biso puis épinard na katina mayebo na biso. Voilà la famille tobani dans la sauce na biso ya tomate. Toche matungulu tokataki. Na matungulu na biso ya vraiment bien, très bien. Tozo sala ndani matungulu na biso ya famille. Moko ndendi na biso. Merci. Oza ceboulette zandembi. On a fait poivron vert. Ça d'ailleurs, c'est déranger tout. Après, je vais faire tomate. Je vais faire aïe na biso. Aïe, ça va très bien pour la santé de maman et papa. Je vais caler tomate na biso sauce na biso ya tomate. Je vais caler un petit peu petit ça la moi que deux là. Après voilà que cha épinard na biso et dans biso yango kitoko. Après que tu makayabu, que tu champignon na biso, que tu la cube na biso ya poulet, cube nyonso lingo cha c'est pas grave, il y a le légumes que tu as la feuille na biso après que tu comme et tout ça. Donc voilà la famille sauce na biso yango yo, et beli na haut. Sauce au nyonso que mélanger biloko nyonso et beli. Eloko osala papa maman, ya tchara sko épinard na kati zo balisa. Je vais faire le pinard après tout tourner en haut. Après tout ça, dans ma caille, donc je vais faire la sauce wanana et pinard. Voilà la famille. Tozana épinard na biso to sali, to kalingi en haut na tomate, sauce tomate, to kalingi. Donc elembi vraiment, to vais faire sikoyo ma caille na biso na kati. Tozocha makayabu na kati ndenge tosali système okoki kosala ngo mpe na mabumu ngombe
na soso na yo okosala ngo na ba viande ebele pe na ba poisson vraiment ebele eza kitoko makasi. Totie mbala moko champignon tobakisi likolo eza biloko moko très bio biloko moko ya bien oyo bandeko ebele bayebi misusu mpe bayebi te la vôtre là tobanda osala barecette malembe totie feuille na biso na kati na kotia kaka cube moko ya jumbo ya poulet parce que na remarqué que makayabu na nga eza na mwa mungwa du coup nalingi biloko na nga eleka mungwa te ya na oservi papa bana na mesa soki bamoni ke mungwa ekoki te eloko nini bango bakosala bakobakisa sel de table mais c'est pas vraiment conseillé de manger beaucoup mungwa eza mabe mpona santé na biso. Voilà la famille tozotia yango mai nazotia mai mpo totika yango sikoyo etoka tozotia mai mpo etoka sikoyo totika yango boye ata 15 à 20 minutes mpenza etoka me na kobanda kosurveille yango okolia biloko eza kitoko. Bao bameka déjà bayebi bao pe non bameka te bomeka le mama le papa bokosepela yango vraiment makasi eza biloko vraiment ya kitoko de chez nous. Voilà la famille totiki yango tobakisa mai nsima totika yango nano etoka esangana biloko nyonso place moko. À tout à l'heure dans 15 à 20 minutes. Merci beaucoup la famille. Voilà la famille, notre recette de makayabu avec épinards et mushroom, champignons. Voilà, yango eza bouillon moko kitoko makasi, c'est tellement bon. Mangeons bio pour la santé, mangeons bio. Voilà, donc bouillon nabiso kitoko facile à réaliser mais très bon. To sengi nabino, ce que vous avez première fois que na chaîne nabiso YouTube, kobosa ke o s'abonner, o partager pe na bande comme sou bata la recette misu bayebi te, to partager et kozala malamu mingi. Que Dieu vous bénisse pour s'abonner. La Miss Demis TV et puis na Facebook tout ça la Miss Demis. Voilà la famille, que Dieu bénisse tout le monde. Bisous la famille, coucou la famille.